ezalaki na le 10 septembre papa Timothy Mbanga wuti na beko akoti na kati na ndako ya Nzambe na mawa nyonso. Il s'adressa à la foule à ces termes. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Bandeko na ngai, molimo yebi ngai te tango na ngai kokangama na bakonzi ekoki. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible. Nabokangami na ngai, pasi ya makasi ekobanda. C'est une persécution pour moi-même, pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Malamu motema makasi, pote molimo na Nzambe na biso okoki kotika biso te. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Nzambe atikaka moto ya mipesi na ye te. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Bakonzi ya leta bakosala nyonso mpona komonisa pasi na nzoto na ngai mpona koboma eloko oyo esili kosalema lokola euti na Nzambe ekoki kokufa te. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation, à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par le peuple du monde de ténèbres qui sont venus nous coloniser. Nzoto na ngai oyo ekomona pasi, mais nzoto na ngai molimo ekotambola ekobulisa bango baoyo baye komonisa biso pasi. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire mondiale. Parce que batindaki ngai mpona kolongola peuple ya Congo na kati na pasi et moto moyindo na kati na mokili mobimba. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Moto moyindo kokoma mondele, mondele kokoma moto moyindo. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Makambo tomaka ya molimo no ezali na biso ndenge tomonelaka yango na mikolo koya yango ekobulana. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Biso mekozala na kati na mokili et Congo ekozala libre na Afrique. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Na bambula ekolanda pasi ekokota na kati na Afrique, pasi ya makasi, car tous les premiers gouverneurs de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Baoyo nyonso bakoyangela mbala liboso bakosalela mpona mondele kaka. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Désordre ya molimo na ya matériel ekokota na kati na mo. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur les conseils des Blancs les populations respectives dans les guerres meurtrières et s'entretueront. Le gouvernement d'Afrique et comme na kati na bitumba et tokobomana. La misère s'installera. Parce que na kati na mokili. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Bajeunes mingi bakolongwa na kati na Afrique bakokende na mboka bapaya mpona koluka likambo oyo bazali koluka kuna. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Bakoloba mindoko nyonso ya bamindele. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Na kati na bango mingi bakobunga na sina na vie oyo bamoni na bamindele kuna. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Bakokoma misulu ya bamindele. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux. Bakati na bango mingi bakokufa. Et certains ne les verront plus leurs parents. Et il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Il faut tant molai côté moto moyindo azwa gomoto ya molimo. Celle-ci lui permettait d'acquérir son indépendance matérielle. Kaka gomoto wana ni akozwa indépendance ou indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Donc, dans la troisième étape, Yangone, Mokondi Monene, Akobotama, Mokondi Nzambe. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Akoya n'a pas pouvoir de Nissas.
pouvoir spirituel, pouvoir scientifique, pouvoir politique. Mokonzi wana kobotama akozala ba pouvoir ya molimo ya kozala ba pouvoir pas la invention akozala ba pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Ngai moko nakozala représentant ya mokonzi wana. Je liquiderai l'humiliation que depuis le temps le plus reculé, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Nakolongola pindoli nyonso banda oyo bamonisaki moto moyindo pas. Car de toutes les races, aucune n'a été maltraitée, humiliée que la race noire. Na kati na bapozo nyonso ya mokili, babota nyonso ya mokili, mabota oyo emoni pasi koleka moto moyindo ezali te. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Yéalomi alobaki, vous continuez à la la Bible, la carte de la Bible, bokomuna makambo oyo batoyo ya makambo ya mabe, batoyo bamemela kiso mokando oyo. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Il faut que Moïse Bakangaye na eloko oyo ya yibi. Nous aurons notre propre livre sacré. Tokoza Mokana biso moko yantabe, dans lesquels sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple Congo. Na kati na mokanda wana mabomami oyo komamaki mpona moto moyindo na moto ya Congo de Tokila. Un inspecteur viendra avant notre retour. Pour la bozongi la bango, Motei akozonga pour écrire ses livres et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps. Motei akoteya pe akokoma mokanda wana. Mais bakobundisa ye na basi na ntango na ye. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Et moke bato nyonso bakolanda ye. Car sans cet enseignement, qui préparera le peuple Congo? Ce qui m'a dit, il a été né Congo. Car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Boye Yamokondiwana et Gozala, Boye Yimoko sans pardon et Liwa et Gozala. Alors, il faut que le peuple Congo soit instruit avant cet événement. Il faut que le peuple Congo bataille avant Makamouane et comment. Vous ne savez pas encore ce qu'une guerre spirituelle. Boye Bité. Quand le peuple Congo commencera à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Quand le peuple à Congo va nous libérer, vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Makati ya mutoyo batindi nakati. À quoi sert l'homme de s'attaquer à Dieu? Le jour de sa mort, même s'il savait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt. Et là, on est dans mon pour s'attaquer à Tatan Dambé. Mon colonel même, du lot qu'on a même à arranger à côté. Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie, pourquoi vous vivez. Vous évitez, Tinanini, et là, on est seulement bon moyen. Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Et pourquoi tuer son prochain? Espérer rester en vie. Pourquoi? Combien de temps? Pour la nuit comme Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Zambé Azali Tangote, Azali Pe, Esikate, et Azali Esikano sur la ligne. La génération Congo perdra tout. Génération Congo et Kobundi Tamakamni. Il sera embrouillé par des enseignements des principes moraux pervers du monde européen. Génération et Kobundi Tamakamni, Namate Yamabe, Oyakoyoka, à travers Banindeli. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Il ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. D'ailleurs, je dis non, Moutomoko, Asika Munoko, Mama Naete,
Il faut les enseigner à vos enfants. À vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues de blanc seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme une alliance de communication. Nzambe tata apesaki moto monoko na ye mpona koyokana na ye. Tala batata na bamama likambo oyo emonani na kati na internet bato bazali kozela lelo ngai na yo toye na likambo oyo. Tata bana Ezaye bateyaki yango na bana na bango na basekolo na bango yo lobi nini? Ezayi alobi na biso alobaki na bana Israele Abraham azali tata na bino ye moto abotaki bino. Sara azali mama na bino ye moto abotaki bino. Boyokela ye ye nde moto akomema lobiko na bino. Tata lelo oyo ye moko azongeli biso ye moko alobaki yango. Tala pasi makambo mingi te emonani bakomi yango na kati na internet bato bazali koluka. Il faut toyeba makambo ya papa Simon Kimbangu alobaki tosenga pardon. Lelo oyo nga na yo tomemani awa mpona nini? Mpona likambo wana ekangamaka na 21 ntango papa Jangenda ayaki awa ezalaki 42 ans. Sikoyo ye moko azongi de 1921 à 1963 42 ans wana boyei ya mibale ya papa Simon Kimbangu na kombo ya papa Jangenda Kutima. Sikoyo de 1963 à 2003 40 ans. Mpona nini kaka 40 ans batata na bamama? Ezali elaka ya Nzambe. Lelo oyo ezali chance na biso. Lelo oyo ezali libula na biso. Nayebi te esengo nini kozala na biso toyei kofongola mokili mobimba.